Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, d'être de la réflexion du Loa de la télévision. Parce que vous suivez à travers cette belle émission, Chemin de la Fraternité. Yaya, moi, j'entends ma soeur parce que vous êtes Chemin de la Fraternité, c'est une émission Oyo. Oyo, qui a assisté. Pour les et l'homme, on a bandeko Oyo, il y a biso, il y a commune Yanzili. Donc, Oyo, qui a pour consoler. Parce que ma commune, le bin livre, il y a Ecclésiaste chapitre 3, verset 4, il y a un temps pour toutes, il y a un temps de mourir. Et l'or est l'or dans l'angongana yango. Mais tellement Nzambe, Oyo, animé le maman Alphonsine, Atika Biswa Kende. Maman Alphonsine, Ali maman Oyo, Abotami, na 52. Mais maman Alphonsine, Atika Biswa en 2023. Cela veut dire 71 ans. Maman a sali la mokili ya Nzambe. Donc on va voir que non, Nzambe a pesaka. Soka pesi mutoye mission comme vacances. Mais à Ozoyo, Ozonga et pas Yemoko, Tata, Abongisa. Donc que l'homme n'est pas maître de souffle pour le retenir. Tant que Nzambe est mort à la mokondi à souffle, on appelle ça biso. Maman Alphonsine a tambolagi malamu. Maman a dit maman ton Christ. Elle a dit maman, elle va oh bah bien maman moyengel maman oyo. Elle a dit mingo sambela. Mais biso njili etumba de to bageno chemin de la fraternité. To yaka pona kabola mawana bandeko. La famille oyo bungisi. Bandeko bagolela to les ensemble. Na bike muto asima ya caméra. To zamino intégralité mobimba ya butu. Tina tongo tito kende kuna omalita mokolo ya lobby mokolo ya vendredi nde bokomona nde tokekunda mama na biso bokomona partout na nzela ya njili etumba tabi ke fils Kabeya akopesa biso ba image tokota na kati tokomona nde bandeko baolela mama Alphonsine à suivre.
azalaki diplômé na sciences infirmières option A1 pe azwaki mosala asalaki na hôpital général de Kinshasa ex mama yemo azalaki chef ya pavillon 17 na qualité professionnelle na ye na mosala kitoko azalaki kosala na mama yemo kompani moko eyaki komona ye pe eyaki kozwa ye na mama yemo mpe azalaki engagé na interdit Zaïre kuna eyaki kosilisa mosala na pillage ntango pillage eyaki kompani eyaki kokufa mama Alphonsine na baaktivité na ye religieuse azalaki chrétienne catholique engagée membre na Légion de Marie pe na renouveau charismatique Saint-Martin pe mama Alphonsine azalaki pe kosala bilanga na sekomafu na mayanji akufi samedi le 25 novembre 2023 na ngonga ya 1h30 na suite ya muladi pena ya ngonga molai tika te molimo na ye epema na kimia wana ezalaki na bokuse biographie ya mama Alpha Alphonsine.
Merci.